ya solo bongo penza tozo koba tokotanga nzela na biso solo bongo penza ya libwa. Donc tunatanga nzila eto ya voix. Jésus est mort pour qui? Ah, bah, tout la Bible dit ceci, Jésus était crucifié. Pour indiquer la raison de sa mort, on écrit au-dessus de sa tête, celui-ci est le roi des Juifs. Et ça dans Matthieu 27, 36 à 37. Et ça dit so bongo pena na Matthieu tukumi bale na sambo na nzela ya tukumi bale na sambo bongo pena na étape na mwa kitini ya makuma tatu esambanu na te yensambo dia yena mu Matthieu makumole yensambo dia nzila ya makuma tatu sambanu na te makuma tatu sambanu na te yensambo dia. Ainsi donc selon la Bible, Jésus est mort pour son peuple, le peuple juif, et non pas pour les négros africains et consorts. Ya solo mona bomona ke Yesu akamunyo so na étape nyo sotina ba Matthieu tozo kotanga bazo kolobaka ke azali roi des juifs ba tiene kuluzu po azali juif. Sika monte balobi po azali mobikisi ya mokili to ya ba indo to na ba peuple songolo pakala. En Israël, celui qui transgressait la loi sacrée devrait mourir lapidé, tué avec des pierres. Chez les négros africains, au royaume Congo, les transgresseurs de la loi sacrée étaient enterrés vivants au marché. Dans l'Empire romain, les transgresseurs de lois politiques de Rome avaient comme peine de mort sur les poteaux dégénérés en croix. Rome ayant colonisé Israël, Jésus mourut crucifié. Voilà la vérité, la pire vérité, appuyée par des versets bibliques. La Bible n'a pas été écrite par moi, je n'ai fait que la lire. Car il est écrit ceci dans la Bible, sondez les Écritures, ainsi continuons à sonder la Bible afin de mieux la connaître et l'apprécier à sa juste valeur. Ya solo bongo penda tomoni penda awa isika na Israël soki o sali bongo penda o buki mibeko ya solo bongo penda bako bamba yo mabanga bako lapide tomona ngo ti lelo bako bamba yo mabanga ti oko kata molimo po ozonga na mokili ya molimo po oza mutu mabe ozwaka mwasi na bato oyibaka mbongo na leta bako bamba yo mabanga na Israël. Et biso siko na royaume Congo ozwi mwasi na mutu oyibi eloko na mutu oyibi eloko na leta po koyiba tozonga nanu koyiba pe mwasi na mutu koyibe lakisi ko violer na ba Congo yiba kento ngani lakisi ko violer kozwa eloko mutu sans ke mutu ayebite netro ba koyiba na siko na lingala na façon na lingala biso na ba Congo to benga ngo laba. Moni awa kozaka pona oyekola ngana ko limbola likambo oye nazomona kezana ngonde ngona tina zokota kaka na luyenge ya mukila lelo te biso to yaka pona kozongisa batu na nzela bapona biso kuna na mwela Kongo yo kende mwana bilaka kende songa biso na konto babenga so basiwa dimbu yo mona baninga na mususu soki bazomona ngana osala makambo ezolekela bango pona za siwa dimbu banda to banda kokola bamona nga kaka ndenge na kula te na linga kokula te na solo mamusune banda bumwana donc na siwa dimbu na utala mukina molimo na yaka musala nga awa ya mwana donc na royaume Congo na tonga kala soki oyibi kento ngani donc ko yiba donc to loba na monoko ba français ko violer ya ngonde babenga ko yiba na Kongo ko zo eloko ya mutu na mayele na ndenga ya mayele po osalango wana bino kanisa ko yiba biso na Congo to benga ngo laba kima kengana. Donc yangwana na royaume Congo soki oyibi eloko ya mwasi ya mutu to ozwe eloko ya mutu meni laba kima kengani to oyibi tonglu bolobaka laba mbongo zalu yalu. Donc pour na ba Congo balobi qui a mes voix qui est to ka voix ko les miens m'appartiennent, les nôtres ne m'appartiennent pas. C'est un principe fondamentaux ya ba Congo. Donc mbongo ya l'état ba yiba kangote po eza ya biso nyonso ya ngai eza ya ngai ya biso eza ya ngate yango monaka so zui mu Congo oyo azana ba principe ba valeur oyo opesi mbongo oyo eza ya
ki mvuka moko boye to ya lisanga to ya nini moko boye akosimba yango te po ayebi eza ya ye te ayebi ke eza ya ye te akosimba yango te bandeko yango moni bakongo bazalaka ni bolobaka bayebi kosimba mbongo bayebi kosala monkita bayebi kosala po ata azosala monkita donc oyo bino obengaka commerce ayebi ke mbongo oyo ya commerce ata fond wana masina wana eza nango ya ye moko biso tobengaka yango kisina. Donc, pour ça, na singulier kisina, na pluriel masina. Kisina, donc le fond de sa commerce. Ce qui est ya commerce, ako simba ngote, yango moni bakongo bakoma kana mbongo, po ba simba ka mbongo wana te atazo teka biloko na ye, ayebi ke mbongo eza ya mukita, ako simba ngote. Na kati ya bénéfice na yende, ako longola oya kolia, mais soki sa zongi se bénéfice na ye na kisina na ye, ako simba ngo susu te. Kozomon yango lobi qui est au voix qui a meka voix ko po yé na conscience na ayebi ke commerce oyo nga na osala munkita oyo nga na osala ezali po na ngai na bana na ngana libota na ngai eza po na biso nyonso non eza ya ngate ozomona ndenge bakomaka na mbongo ndenge société kola yango na soki bolandi malongi na bundu ya Congo bandeko na ngai so bolandi malongi na bundu ya Congo bokomona mukili na biso ekobongwana mukili na biso ya bayindo mukili mubimba ekobongwana toko donc soki bato nyonso bazwi bwanya wana batie yango na misala na bango donc soki bato bazwi conscience pona bana oyo bazobotama mpe balanda so bazolanda biso bayebaka soki bozwi conscience bomettre yango na application bokomona ke na ngonga mukie bokokoma na stabilité moko ata bosimbi mbongo ya leta te ata bokipe leta te na mutu ba individu moko basali ba développement na ndenge na bango neti bandeko na biso ana mongo soki basali makambo na bango na ndenge na bango ba Congo basali makambo na ndenge na bango bazokipe ba leta wana biyungu te ba leta na biso wana oyo ba oksida ba cha bokipe bango lisusu te bino objectif principal na bino ezali bo développer ba territoire na bino bokomona mboka na soki tomboma po bato mbongo ndemo bakambaka ba politicien po ba politicien anormalement na politique oya solo ba politicien bazaka na mona mbongo te yango bomona bakisombe badokolo bazaka na mbongo mobutu basapprochaki na bango parce que bazalaki na mbongo allez siko na mutema mabe ya mindele basali bakoti bango basongi ale ba niko kwesa bakisombe ba niko kwesa badokolo walungwana bangwala banani tu ale ba kwei bazokolo bara bango bambuta komiko ko freiner misala na bango tout ça yango moni Congo ekufa musala ezalaka susu te loko te po bato wana basimba économie mboka bon ya solo bongo pena to tatamana kotanga me ezalaka elengi ona kokendaka kolimbolaka kopesaka mateya po musala oyo tina na yango yangwana na yango bandeko esenge na ngai namela mwa mai namela mwa mai bolimbisi po efongolanga nzela mai ezalaka elengi matondo. Ainsi, continuer à sonder, voilà, donc voilà, c'est aussi ça qui, donc pour Nabiso, donc ton dimeli, yango, kasi, photo, to landa mindelete, to sala makamana biso na lolengi na biso. Siko to komi, étape na biso, il y a zomi, donc c'est comme to kotanga, sous-titre, ils ont dit Jésus et les cimetières. To tangi na nzela liboso, Moïse est le père de l'indépendance du peuple d'Israël. Colonisé par les Noirs de l'ancienne Égypte, à sa mort, il fut enterré sur une certaine montagne qui n'était connue que des grands initiés israéliens. Jésus savait où étaient les cimetières de Moïse. Tourmenté par les difficultés de sa mission, Jésus décida d'aller parler devant les tombeaux du père de l'indépendance du peuple israélien. Il s'y rendit secrètement accompagné seulement de 3 de ses disciples en qui il avait le plus confiance. Là, il invoqua ses ancêtres. En réponse à son invocation, des ancêtres du peuple israélien, Moïse et Élie
vers lui conseiller. Ya solo bongo pena bandeko Yezu a monaki mwa mikakatano na musana ye o batindaki ye. Donc ya mwana omoni pe na ba juif ba juif bango pe na ba initié na bango baza ba yebaka esika na puis ba malita donc ba cimetière malita bisona kongo zindiamu. Donc ba yebaki esika nini ba cimetière na bango ezalaki bandeko na bango ba grand initié na bango. Parce que au monde na mukilia so bozana ba être moko supérieur o bazana bino neti ba ya vito kipo ba fumugi mbangu ba matai mwanda ba buta mbongo ba mbuta machwa donc na ba fumuka savubu donc na ba mbuta diengenda na ba mbuta kisolo kele na ba mbuta neto uzongo na ba mbuta yulu bazalaki ba grand initié o nzamba tina na mukili po ba ya kolimbola entre autres na mbuta lumumba uzongo normalement esengeli ba kundaka bango ne esika moko boye batu ya clan na bango kaka secrètement ba yebi esika ba kunda bango et puis ba initiaka bana na bango ba lakisaka bango ba makambo wana uzomona. Donc na ba juif bazalaki na yango uzomona bazalaki na yango ya solo bongo pena bango solo bazuli koko so likambo bazalaki chaque tango yonso ozongaka kuna pona kono kosenga bango balakisa bango ya solo bongo pena nzela nini to mokano nini bakoki kozwa kuna likambo songolo pakala oyo eyeli bango yango moni Yezu ayebaki makambo wana azwaki bato na ye misatu donc oyo biso tobengaka balangi kongo bansielo na monoko bapaya badisciple azwaki bango misatu bakende solo bongo pena na ndenge mayele ya bobombami mpo bakende esika oyo ya mandiamu wana ezali mpe bakendaki kosenga yango tomonaki Eli bayaki Moïse na Eli bayaki pena solo bongo penza kosunga Yesu ekomama solo bongo penza na mukanda ya bapaya donc Bible donc ils ont Luc 9 28 à 30 yena mu Luc voix makumole na te makuma tatu ezali solo bongo penza na Luc 9 Luc du bois na nzela ya tukumi bale na mwambe ti na tuku misato. Un fils de Dieu qui part au cimetière pour entrer en contact avec ses ancêtres, voilà la vérité. Donc solo bongo pena mwana nzambe oyo pena ke solo bongo pena na cimetière pour na kokota contact na ba ancêtre na ye ezali pena solo ezali bwanya oyo biso awa biko laisser les morts enterrer leurs morts ne baso kosa bandeko na biso. Donc bandeko na ngai touche moi parenthèse ezali solo bongo pena lokwa tata oyo aboti yo a kotisi yo kelasi a kolisi yo a pesi yo mayele a pesi yo ba moyen donc a pesi yo ba moyen po oyeba solo bongo pena kokoma mutu lobi okomi pe mutu otangi kelasi malamu biso benga na Kongo ndengo kolo okoti kinkimba donc donc okoti kikipo tosana ba kikimba balemba banini donc okoti pena na bekolo wana otangi tango otangi okomi mutu tango yo sikoyo solo bongo penda okomi mutu ozwi musalo bani kosala tata na yo akufi sikoyo okomi komona omoni tango tata azotangisa yo tango so ozoboya ngana ko na lingi na ngate ozosala mwa bizeti ndenge tolobaka na monoko na biso ya kisasa ozosala mwa babizeti tout ça olingi kaka mokili olingi bavi tout ça ozomona nini tata azolekisa yo tango okona oloba no kotanga kasi ya solo bongo pena tango okokola okomi mutu obali oboti ale obandi sikoyo kozwa mbongo bandi kozwa sikoyo lobiko ya malamu ya kikozo kokolisa kimusuni na yo obandi kokanisa tata na yo bia soki tata na ngate mbele longa naza boye te tika lelo zokuwa na nzu musala en tout cas nakanisa tata na ngai okei na malita pa ya tata na yo esengeli na yo kende koloba te ko les morts enterrer leurs morts te osengeli na yo okende koloba tata na yo ozongisela ye matondo na nyonso oyo asalaki mpo na yo ezali bwanya monene bandeko na ngai tobosanaka makambo wana te okei pena lilita na ye ofukami osengi ye matondo po omoni mutu soki aza na bomoi bozosolola na ye omoni soki akufi pa yo okende kotika ye nzoto na ye wana ye pe na molimo akoakompagne bino tango kaka bokitisa nzoto na ye bokabwani bopesi mokongo boke esika ya suka bokabwanaki na ye na kimusuni yango wana na yango wana soki oza na posa okanisi ata oza na ndako na yo okanisi ye
po osenga songolo eloko songolo pakala to makanisi moko basali soto na makanisi moko boye okei esika wana olobi nyonso oza nango posa okomona okozwa mpe biyano na makambo na yo po omoni mutu neti ndakisa soko oza na posa ya lisungi na mateya moko boye oyebi tata na yo azalaki kokonseye yo mingi to mama na yo to ndeko na yo na makambo boye so nakina likambo tata azakonseye nga mingi soki oluki mpe na molimo na conseil wana akoya kopesa yo eyano oyo kozala nango conscience to kozala nango mpe conscience te omona kaka soki okanisi kaka tata na yo ata ovandaki na ndako na yo ntango ozokanisa kaka tata na yo donc ozokanisa kaka moto akufa donc kokende na lilita ezali nde kokende mpena sikoyo korendre hommage kosolola na ye omona ye mpe na mokili na molimo azomona yo asepeli donc na yango bandeko tobosanaka te kokendaka na malita kosakudila biso na Afrique biso bakongo ezalaka le 1er août kosakudila kolongola matiti kotya bafleur kobongisa wana ezalaka malamu tomonaka mpe mindele a baloba bapaster oyo bamosusu bazona bazoenterre laisser les morts enterrer leur mort kasi bamindele oyo bamemela bango bible tomonaka bango awa le 2 novembre le 1er novembre bakendaka na malita na bango kasi bino kuna balobi yo laisser les morts enterrer leur mort le 1er août bakongo nyonso muzindiamo okendaka na malita kosokola kokombola kobongisa kasi elobi kaka le 1er août te elobi na ntango ka ntango ozwi makasi okei ntango ozwi makasi na ata 2 mois 1 mois 2 mois okei oke kobongisa lilita oke kosolola na baye batika biso ezalaka malamu okomona yo moko soulagement moko boye ntango outi na cimetière fo kokendaka esengeli na biso tokendaka eza malamu donc totangi solo bongo mpena wana eza solo mpena bwania ya solo kokende na malita Gethsemane est le nom d'un endroit où les Juifs enterraient leurs morts. Quand ce terrain était plein de tombeaux, on y planta des arbres qui poussèrent et transformèrent ces lieux en véritable forêt. Et c'est à ce cimetière que Jésus aimait bien aller prier avec ses disciples. Solo pena Gethsemane, ezali pena esika moko pena ba Juif ba kunda ba weina bango et ya solo pena donc ce qui cimetière on est koli mingi bango bazali pena solo bongo na makambu ya kolona banzete na besika na bakunda batu na bango ezalaka pena malamu ata biso pena bakongo soki okufeli mutu okoki pe kolona nzete po nzete wana siko ezoko symboliser ndeko na yo wana toza pe na culture na biso pe bakongo ezali biso tochaka ba croix wana te makambo ba romain normalement tochaka ochepe mwa libanga evandi nango wana to oloni nzete wana siko yango wana nde biso ezotala siko oyo ndeko nanga bo so alingai kolia manga mingi oloni nzete na manga so alingai kolia lipela mingi oloni nzete na lipela soki alingai kolia ntima ngombi so bayebi ntima ngombi te ntima ngombi eza nayebi te so babenga yango nini na français mais omoni mbuma wana ezalaka na forme ya motema ya ngombi ezalaka mpe na forme neti ya carte afrique ndenge bango badesine na carte afrique babenga yango na bakongo ntima ngombi donc soki alingai kolia yango oloni yango mpe wana ntango oke kuna otali nzete wana ozokolongola matiti donc ezolakisaka ye ndeko na yo bakunda yo wana ya solo bongo mpena makambo nyonso na ntangi disciple oui au cimetière donc ezali na Matthieu 26 de 30 à 45 ina muma Matthieu makumole sambanu munzila ya makuma tatu ye makuma ya yentano ezali solo bongo mpena na Matthieu na Matthieu verset tukumi bale na motoba ti na tukumi sato ti na tuku mine na mitano. Quand Jésus va prier au cimetière, les religions coloniales disent que c'est un fils de Dieu. Tandis que lorsque sage négro-africain va parler au cimetière à ses ancêtres, la religion coloniale dit que c'est un sorcier, un féticheur, un païen. Le 1er novembre, on va dans le cimetière pour nous bango sur le pays. week-end, et là, donc, religion na bango balobi ke bana nzambe soki bana bamoni bongo soro koko moko boye sage négro africain
ake na cimetière tomona yango mingi na mboka soki koko moko awuti na cimetière bawuti awuti koloka awuti cimetière bwana boye wana nyonso mindele nde bamemela biso yango bamemela biso makambo zoba wana bunga mpe nzela babiko azali ndoki azali moto asalaka kisi azali payen donc payen moto oyo andima nzambe te bango mpona bango so moto andima nzambe te babengaka payen mona monoko na biso ezalaka te donc sikoyo tokotanga na nzela na biso ya 11 na nzela ya 11 le fils unique de Dieu donc mwana solo moko mpenza ya nzambe donc balobi ke le fils unique de Dieu ok nayebi te bon totanga nano parce que po biso toyebi ke ngapi naza mwana nzambe ye poza mwana nzambe sikoyo nzambe azalaka na mwana kokamwa na kamwe mpenza bon totala na makambo nini longya kongo ne mwanda nsemi ne makandala nde mavwemba nkosi batieli biso awa donc la culture négo-africaine enseigne que l'homme est un être spirituel, un esprit, entre parenthèses, vêtu d'un corps charnel. L'être spirituel vient de Dieu, tandis que le corps charnel vient de la terre. Dieu est esprit, or l'esprit de Dieu habite dans les corps de l'homme, ainsi tout homme est fils de Dieu. Partons, toi, moi et Jésus, nous sommes tous fils de Dieu. Solo mo pena n'anticipe que pena ma kanisi pena ya fumwa. Ya fumu ne mwanda semi na solo mo pena to yebike molimo nzoto ya mutu aza pena solo mutu ya solo aza pena bongo wana na culture na biso ba africain to yebi mutu ya solo pena bongo aza pena esprit molimo mpeve ina kwa yandi ikunda nga mu yandi donc ba kongo to lobi mpeve yikunda nga mu yandi donc molimo oyo evandaka akati ya mutu wana ya mwana pena nde mutu ya solo ya moni biso ça sous parenthèse pour tout ça yekola ya moni biso na bundu dia Congo to bengaka yaya ye mbuta elikolo banini omoni to okema musika olimbisa nakanga nanu étape oyo to suki wapi le fils de Dieu voilà pourquoi Jésus disait les disciples mon père voilà bon tout tatamana bon okena ko limbola. Toi et moi, Jésus, nous sommes tous les fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Et Zali Solomon Pena, dans Jean 20, 16 à 17. Yena, mou Jean, makumole, intinikia, makumole, kumi e sambanu nate nsambodia. Et Zali Solomon Pena, dans Jean, tukumi bale, na, to landa bongo nanzela ya, zomi na motoba ti na zomi na sambo donc to suki na wana na mikana ko limbelo mke ya homoni biso bandeko bambuta bayaya na bundu dia Congo to bengaka yaya yembuta ezala mwana muke to bengaka ye yaya to mbuta c'est pas nenga zali mwasi to mobali elikolo banini yaya mbuta elakisi mukolo te en quelque sorte elakisi mukolo mais to benga kango na mukolo oya kisuni te ya bamvula te oye aleki nga nango te ezali to monaka mutu na spiritualité ya mutu donc na molimo oyo ezalaka ekundaka kati na ye ya solo bongo pena okoko mona mwana muke mwana na yo boti aza na 1 mois aza na 2 mois aza na 3 mois ou 5 à 6 ans kasi esprit ekundaka kati na ye ezali supérieur na esprit na yo oyebi pete ekozala pe inférieur yo pe oyebi te yango wana lokola oyebi te esengeli na yo otosa ye obenga ye na botosi yango okomona tobengaka yaya to mbuta ezala mwana mukie moni bato mosusu bamonaka ke akoma obenga mwana mobali yaya ndenge ni eza nango bongo te na bakongo moni bango bazongo na kisasa mpona bangala babengaka mokolo yaya te kulutu mpe eza kaka kikongo eza nango te na bangala soki oke na bamboka bangala to bambunza to bamongo oyo eza lingala te nde bobengaka wana o yaya eza kikongo mbuta eza kikongo ikoloba te ke oleki nga na bamvula eza bongo te ezali topesaka mutu esprit oyo eza na kati ya mutu
botosi pona yebi yango te. Ozomona yango tobengaka mbuta yaya yaya mbuta. Ozomona yaya ezoko définir donc ekena féminin, mbuta ekena masculin. Sikoyo omoni batu mingi bamona biso tobengaka ya eza invariable. Et ya futi en France nakobenga ya futi. Ndeko na biso waiza nakobenga ya waiza. Wana eza invariable. Donc ya na che mwana mwasi, donc mwana ndumba to toko mwana toko tokobenga ye mbuta. Mwana mobali mbuta, mwana mwasi yaya. Eza la bebe utobota lelo. Po molimo eza kati na yo yebi yango te. O mona mwana ta mususu aza mwana muke mazo ko développer makambo boyozo ko kango te. Donc ingola kiseke mpevi kundanga muyandi ikuluti di. Donc peve o eza na kati na ye eleki ya yo. Ya mwana lokola to yebi ko identifier ba âge ya wana te parce que biso de au départ tozana to ndima recarnation za teke mutu na oyaka ne omona ngana mukili monde pe na oyate esprit na ngai kendaka ezonga kwenda yivutoka inzila ya kwelemvu. Donc okende na kozonga eza bomo ina biso ya soke na seko. Donc okeyi ozongi. Uzomona yango na bengaka yaya pe to bengaka mbuta. Yango na ndi tutu otanga esprit ya mutu ezala o ekundaka kati na ye to yebaka bamvula na mote. Ekoza pe sali 1000 ans déjà. Depuis créama esprit wana ekendaka ezonga kwenda yivutoka inzila kwelemvu. Donc yango wana tobengaka ba yaya na ba mbuta. Ya obenga ngona mwana mwasi obenga pe na mwana mobali tinga zikoti obenga ya zikoti. Yaya pe ya mwasi obenga pe ya matondo. Uzomona moni makambo yo ezalaki sengo pona oyekola ngo. Uzomona eze sengo mo osakana te moni bozwi makambo boyekolia. Sikoyo yango tutangeli le fils de Dieu yango to limboli ba Jean tout ça. C'est pourquoi nous ne devons pas prier en disant le Père de Jésus qui est au ciel, car nous devons dire notre Père qui est au ciel. On va dire que le Père de Jésus qui est au ciel. Non, notre Père qui est au ciel. Comment mais solo bongo dans Matthieu 6, 9, 13. Et donc, il a dit que solo bongo dans Matthieu, il y a Motoba, na nzela ya Mwambe, ti na nzela ya Zomi na Misato. Yena mu Matthieu musamba nu, nzela ya voix na te ye kuni ye tatu. Ainsi donc, toute la religion qui enseigne que Jésus est le Fils unique de Dieu enseigne un mensonge digne d'un antichrist. C'est une fausse doctrine. Et en solo mo bena mutu azolo ba que Jésus est le Fils de Dieu, donc azo kosa biso. Donc aza bena mutu ya Yesu ta yebena. Donc yebena za contre makambo oyo Yesu ayela na mukili oyo ya se. Azalu kuta moko. Moni makambo oyo bandeko eza esengo mingi. Donc pona nzela na biso wana bosa na te bandeko na nzela na biso oyo totangaki voici la pire vérité ezali na chapitre ya misato na kapuki ya tatu. Sikoyo tosilisi yango na mbala ya tokotanga sikoyo chapitre 4 kapuki ya esika balobi na biso sauvegarder sa culture. Donc wana sikoyo tokotanga ngo mbala ya sima. Na yango bandeko ya solo bongo pena to sepeli pena balongi oyo ezali eza ya kafu. Omoni semeki na ngai azalaka na Londres, mama Safi Safir Safiatu, mama na Divine na Diamond Big Bikandu makondele bango balobi makambu ya bonya boye o bombela biso. Semeki na ngai o bombela biso makambu ya boye pena mama Safi Safir Safiatu, mama na Diamond na mama na Divine Big Bikandu makondele alobi na ngai o bombela nga makambo ya bonya boye. Sepeli alobi na yebaka teke biso pe tozalaka na makambo na biso. Sepeli makasi. Na yango bandeko na ngai toyoka nzembo bongo na meka kolimbola moke na suka po tozwa bwanya ya solo.
Wana kutuko kutuko Kasadi Kongo Tambu di Lufa Muda Muda Masumu Mameko Kanyola Kalamana Lutum Elemba Sabila Mama Moya Longele Pamela Kongo Kanyola Elengwa Sadila Mama Moya Longele ya solo mo bina bande ya vita ki bazolo ba pena ngene na to limbo ni bandeli makambu nyoso ya ye nango e wuti na mona mwela Kongo eza makambu na yete eza makambu wuti na mwela Kongo oya ko buka mibeko etali ye po makambu oya wuti nango eza makambu très haute supérieur donc eza na niveau ya likolo makasi ya mwana etali bino oyo ba ko bebisa makambu etali po makambu omoni ya vita kipa tanga bani musana akana kutana ya mafuta zaki na ba 74 75 ans kala muke azonga na mukila molimo yem tabana osala musala na ekimpeve kasi tangu ba kutana ya vitakipa azwi musala nyo sotu alabi yo leki omoni ba kamna otolo ba ya ekimpeve tanga kutana ya mafuta ya vitakipa kutana ya mafuta tali ba bi te yoza makasi za mukolo apesi mona muke so azi sona 17 ans sona ajini no azwi ki bu continue so apesi ya bingai musala ngisuki awa yo faut continuer musala oyo po yo oza supérieur na ngai ozomona azalaki mwana muke yes vieillard à 74 avana osala même musala na ya vitaki ba kutamula bamboka pona kozongisa batu na bokoko na biso nde baba mindele ba yakubungisa biso metango ba kutana ya vitaki pa atali ya vitaki pa bi tete yo donc oza supérieur yango alobi ke makambo nyonso nga na osala na zaki yango pa ya mafuta yango kaka na yo kolakisa bino donc wana sikoyo ya vitaki pa maloba oyo ya loba ami kitisi abina zoko pa ya mafuta yango bomona suba nuance donc ba ti sumo ba nuance moko boye tanga ba mbuta macho ba nini wana sikoyo longia Kongo asali sikoyo atia musko net na tanga yesikoyo jusqu'au makambo abike makambo na ote abina eza ya fumuge mbango eza ya vitaki pa eza ya mbuta macho eza ya mbuta mpadi eza ya mbuta matai mwanda eza ya mbuta toko eza aye sikoyo atangi batu nyonso to wana oyo batindaka liboso na ye bapesaka bango misala wana atangi bango sikoyo moni oyo eza Coral donc ndinga Luanda eza bundia Kongo Luanda kapu ke mingibidi bango ne sikoyo mutu pusi sikoyo nzembo na malobana ya vitaki pa po ezaki na muke bango sikoyo babaki songo ba yisongo munene yango moni babongisi nzembo na bango bundia Kongo eza na mitu toyoka